Voici notre dimension du Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa na Kevin agence 16, j'étais à Mila, Bazakoka, Tessa, Coca-Cola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Voilà, bandeko balandi ya Info 16 na kansa bomoni biso lelo. Tozana mwa esengo ya koyebisa bino makambo ezoleka na Kinshasa. Na ebide so boyebi deja ke passeport ekiti. Ngape na bano ndima te na kamwe passeport ekiti. Passeport ekomi na $99. Mais eloko wana eniokoli mwa makanisi na ngai vraiment. Passeport ekomi na $99. Mutuna na ngai o na bandeko mituna ta na moni prix ya $99. Na réfléchir nga lobi non. C'est que passeport na mboka oyo eza capable comme $50. Et puis na vandi lisusu na kanisi bien na lobi bandeko. Kabila to vandi pendant 18 ans. 18 ans. Passeport ezalaki kaka $185, mais pose yango mbangu faut bimisa $250. So bimisi $250 te okozwa passeport te pendant 18 ans. Nazuko mitu na moko Kabila azinga maki na ba dinosaure ou bien ye moko aza sorcier ou bien ndengeni. Tela motema mabande ngwana. 18 ans to vandi na mboko yo passeport ezala kaka ba $185, ba $250, c'est pas normal. C'est pas normal bandeko balandi. Boyebi ke tolagisa yibino elema ya Mama Chalamwana nenga zalaki interpellé na honneur. Mais na moment to solana bino Mama Chalamwana basi ba liberaki ye aza libanda. Mais nga interpellation wana na moni on dirait ba chaki ka pression po balagise ke no keba on dirait Kabila a pena lisuna pouvoir te. Pour à l'époque nga nazoeba Mama Chalamwana po simba ye nazoebisa yo o simba ye zalaki peut-être nayebi kala ezalaki ministre moko ya culture et art na bosani kombo na ye. Mais ministre wana apesaka message moko alobi babwaka lisusu ba autorité ya mboka te. Ministre aleki na ye na ba télévision na ba média nyonso alobi bobwaka lisusu autorité moko ya mboka te. Mais na mona Mamu national Chalamwana aleka na média alobi te. Ministre wan yeso ki babwaka kana bango yete etaliye. Mais ya koki kopekisa ngai ko bwaka Joseph Kabila te. Do eloko wana ebangisa nga lobi ndenga lobi boye eske ba okanga ina mona pe kutu ministre mekata ko kosola te. Do elagisa ke na muma wana puissance ezalaki makasi Mamu Chalamwana zalaki vraiment intouchable okoki ko simba ete. Bonga na sepelaki na arrestation wana te. Na sepelaki na ngote po so na tali pena na nzembo wana oyo ayembi injure pena ezate. Na fouillé pena na tala injure ono outrage na chef de l'état na ke na ngo ebandeleti na suka na zuti na ngo na suka na zongi na ngo lisusu liboso na ke na ngo na bite matoi na ngeko za na mwa ba problème na bengana no ba masa mususu na meka kotuna bango eske bino boyokaki injure na kati ya nzembo wana oyo Mamu national Chalamwana ayembi wana ingratitude. Bamasa totali totangi to bengi pe bato ba droit pour tout fonctionner moi ba avocat pe bazali to ebisi non maître est-ce que ko talela biso est-ce que awa penza ben fraction ezali mais
Avocat pe batali ah non infraction ezate yango mamu national azaki libéré donc na moment où to loba azongi na e nanda ku kimia ezali donc famille nyonso ya pepe de na pesi bino mbote sika bozali na yebi ke mère azongi kimia ezali to yebi de soki kaka ndenge comité ya censure bloquer nzembo wana est-ce que ko continuer ka ko bloquer nzembo ou bien e ko libérer ngo po basala clip mais nazotala soki nzembo wana ba libérer ngo clip na ngo ko banda ndenge nini clip na ngo ba ko sala scénario ya ndenge nini donc moko boye ezaka ngo bien ko animer na mboka animation po mboka pe la li moi malili trop sala ka moi mabe mais moi animation pe sala ka moi bien donc lelo likambo pena ya passeport yango pena ebemisinga na ba media na biso ndeko soko ke kotala lelo kutu namoni moi ba tie moi batol na affaire étrangère na biso wana soki oyewe kozwa passeport omona moi batol wana bato ba ovanda mais ba jour uti ko leka batol ezala te moye ko kango na bazo ebisa yo okoluka banzete sika wana okoluka banzete okolemba moye ya kosakana te soyo moye tango ezo wana ya na banoko mo bazaka libanda wana ono yaka ngana na mère na ngamo ko bwa ko bimselo passeport dans 2 jours ono mususu yaka ngakutuna ministre toliaka ne donde ngazo sisa bulo kaka wana azo na parler ko dame badi okozwa passeport no kaka ndengo bazo kango kaka bazo kango photo lelo lobi nango ozwi passeport et puis babiloko mususu le kaka na bike te to ebite to ko changer ndenge nini poti to changer régime to lobaki to silika ki to telemelaki kabila nde régime eko changer so be to tikala ki kimia elingaki changer nango te so koki oki kozwa passeport babiso ko non kende na aner bazwa yo ba empreinte ngati kona bano kanisa ke pona zwa ka passeport liboso bachaka ba empreinte na maboko boy bache yo babiloko moko noirawa ba empreinte na bacha ngalobe c'est que nde baloba kono ekomi digital biométrique donc c'est que ba empreinte ba kozwa yo lisusu boyete mais kozaka kaka peut-être laser ndeka laser twa bazo bande ko likamba ko kamwa ngana kendaki lisusu ko renouveler passeport mais bazwi kaka maboko na nga bachango kaka na babiloko wana soki ezalaka goudron na yebaka te so ezalaka makala na yebaka te matière yango na yebaka yango bien te baoyo bayebi yango peut-être baopesa ngai kombo ya matière yango donc yango tokosenga cameraman na biso akita nanu mwa moke na se po nazoloba neti na otala boye akita moke po nakoma pena koloba normal akita mwa moke boye normal voilà yango bandeko ngamo na komeko mituna ba goudron wana bapakolaka biso est-ce que pozo mutu empreinte faut kaka goudron est-ce que machine moko bachaka pozo empreinte ya mutu RDC mobimba to na mbongo akosomba machine wana te parce que biométrique yango eza par rapport ya quoi par rapport à kombo ou bien par rapport à ba formalité ou bien loko nini bakoti ya sika ponga na bandela ki procédure ndenge kagezalaka donc na ndenge nazo passeport akala ba kutu ba tenir compte ya passeport akala te bazuka ka passeport do na bandeli ka ba formalité futi na banque olongwe oke na aner okomi na aner bazui ba empreinte baluki après bongo bo okende ko sala ba capture ya photo bandeko cette fois-ci to sentir ata mo peut pas changement ngo mo peut pas changement pena to moniteur makambo penezo changer neti pona nga déjà $99 et ça déjà changement les changements pour Kabila tia beti 18 ans atikala kolota te ke tozwata talaka muta pimeli biso na carte d'électeur et sur carte de citoyen de 18 ans azoko quand même kozwata ba imprimerie oyo ya cité oyo te ba imprimerie et ça il a biso ta carte d'identité boito alaka na ngote na sonyo zotambola na carte d'électeur moko et puis ba télémission dans la police oh pesa carte d'identité na yo obimisi carte d'électeur opesi aux en élection te mozo bimisa carte d'électeur moko boye mboka ngona ebité to komaki biso nyoso bazoba ou bien ndenge nini carte d'électeur eza carte d'identité te carte d'électeur eza carte yo ba pesa rapport et permettre yo au voter mais to beti 18 ans etikala carte d'identité na biso to déclarer ngo peut-être to lobaka pe loko te etikala pe ndengwana
ndeko Joseph Kabila ngana bando mona ma mususu yo moko bando sala ngona encore tika vraiment na biso vérité vraiment soko ba yenga yeza problème te mezali kama mboka maka mususu c'est comme si yo moko bando sala ngona encore comment expliquer miracle nini Fachi asali don nini yo ya zui de $185 à $99. Le ceux qui pendant peut vendre bien mais que makambo eza bien dossier que ko ba $50 mo pe ba $10. Ndeko Kabila na yiko ndima ke yo moko tango lobaka ki oza na 4 personnes te o ba ko sunga yo. En tout cas, il y a solo na 4 personnes. 4 personnes, vous n'avez même pas 2 personnes. À 2 personnes, vous allez na bangote. Et puis, à part 2 personnes, vous avez vous allez monter ma moko pena ya ko bongisa te yo moko pe po ya la blog mususu to mona pe ke makambo zo simba te nazo sala propagande ya Fachi te po Fachi place za tatali vidéo oyo na lia kalar na yete nazo luka pe ko lia lar na yete aza président na biso nyonso place asali malamu to beti maboko place asali mabe to wololi to lobeli to pesi ba idée neti ko loba ko kanga chala mwana ngana zali na nga contre na za clair na lobiki na zali na nga contre fallait ba kanga na bango yete pour ko kanga ye e ko bakisa nango eloko te donc wana na lobi na nga clair par rapport à penser na ngai poza ka so bimisi penser na mboko ye ko makaka ono foza la mutakambo so bimisi ka likambo moko foza la mutakambo donc mindo ko na biso fo kangama poto za la mutakambo moko te consultation et salemi. Et ça bien tous aux élections le 20 président Aloba likamomoko yesoki pa koloba soki inda yeka soki pa koloba o to bongisa yeka mais ngana souhaiter pe na soki za na conseil ngana ko pesa FCC na Fachi moko et que na Kabila lesusu président honoraire autorité morale ndeko je te jure ils ont moyen de poser dans le pouvoir. Ils ont vraiment moyen. Tu as 18 ans, tu as la côte de Biso. Les gens qui 600 kuluna, batinda bango, kanya makasete, ils ont retombé à Moussalo Salaki. Tu as la ville, ils ont salité. Ils ont Moussala au Salaki. Même dans la constitution, ils ont publié au télémi boy na constitution. Au publier la constitution et boy beto moni constitution wana mais na kati nango yebaki te ke enseignement wana gratuité wana et qu'il faut ezala non c'est pas sérieux et puis sont ali la majorité autant bisi no kamboka na dictature po dictature na dictature yango bato bakomaki po aloba na yo azobanga po ko bomaye muduzo zoluba po aloba na yo même azalaka na yo même akopeso idée yebike idée muzo akopesa yo mala moko mone akomi demo zwa ba distance vandano na ferme na yo damelar na yo mbongo za nango eza ebele ndeko eza ebele damelar no calme mauzolia mbongo no malembe okotikela bana badame mais c'est retiré ndeko c'est retiré. Ils ont beaucoup bloqué le pays, le pays kangami boye vraiment tayo moko. Yo appelé congolais kenga. Non. Donc autorité morale na sengi kaka zala na compréhension. Tango zolanda image zala na compréhension. Comment on a que na fingi yo na vie ndimaka bato bazoko koloba non vérité. Ezaka bien. Vérité ate bebiso bilambe lobi nango waze kwa mais ndima po eza vérité. De passeport na minute yo ekiti na $99 eza woto ya ko discuter te $99 ozu passeport na yo na tango Kabila faut ozala na $185 to $250 c'est pas normal bien Joseph Kabila c'est pas normal donc nazolo bango na nzela soki bato yo batinda ko no bo bloquer papa eza mutu asuka ko bloquer ngai te po bato ba ko yaka ko loba après ngai bo Rosia kufa mais bato ba loba kaka entela ko kufa batu bako banoloba kaka doto ko banoloba kaka même Fachi soki asali mabe to ko bandaka kaka koloba po eza mboka na biso eza mboka ya mutu moko te mutu aza congolais koleka muninga congolais azaka te biso nyonso to ba congolais mboka ya biso donc ngape na ko fâché na bundani pe pou élection pe candidat na présidence na l'équipe na diriger mboka eza miracle te c'est normal donc na pesi bino mbote
bino nyonso bolandi biso na Afrique du Sud napesi frère Chabani ngai Chabani napesi yo mbote Claude Chabani napesi yo mbote si kozali mama Véronique Lenormand Zowenkiambi mon ami na Paris wana donc na France wana napesi yo mbote bandeko nyonso même il y a PPRD, il y a MLC, il y a la Mouka, il y a Nani ensemble. Ba analyse dans la salle kana zala wana teke pona ko baby sa vie à mutu. Na salle analyse na zala eza simple en tant que Congolais ceux qui na moni ezo simbate neti ba jour yo kura ernyo soko katana. Déjà snell déjà sango baby oza mutu ya FCC luka ko bongisa bolo et ozala bien. Pona lelo to sukiawa. Merci. Voici notre dimension du Congolais. Voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.